ya mabaya. Oyebi très bien. Na mboka na biso aso mutasali ka 3 jours faut azonga. Maintenant ce ko yozo loba ke asala mikolo ebele aya yozo luka biso problème na mboka. Ngana za pena fungu. So ifungo yoki makambo. Na kwena meba tsusu. Ndenge balobaka ete ndelo ekabula ka frontière mboka za ramuke mais soko katisi yango makama minene yaka na sima na yo. Ndelo na biso ya frontière ibakatisi yango. Mama oya yawa azoluka mwana na ye ya mwasi. Mimo moswana. Musunga azana ye. Ata yumto apembe na ngoza bien. Oyi boza mutema mabe. Yo penza mabaya ya depuis ya po tika likomona na te. Nani? Mabaya? Ah lokumu tika buzoba boyeko. Ona kosto pona zwani. Mabaya aya kuna mwasi. Atembo. Akomona na? Aomona na. Fu okozambongo na kwete. Mama. Mutu oya koya kosolisa yo masolo ya malamu nde akomona yo. Kasi oyo akoya koluka asala yo mabe akotika na komona yo.